Mais il fallait opposer, leur opposer juste une question que pourquoi Obande Koyamba était avant, Papa, ngai kutu po nazwa nazwi kaka juste kaka soki 2 ou 3 minutes. Ozomona. Azaki na ok. bato ebele oyo bazozela basolola ka le même problème oyo. Omoni? Ok. Eza likambo moko C'est bazozela bon, maman, en tout cas. solution parce que moto azolinga te eza na motu moko te ni côté ya membre ya famille ya JB ni côté entourage ya JB eza motu moko te alobi ke atika mwana wana aza te bato tu batelemeli JB ke il faut aider motu moko aza te Ok. alobi mabe ya motu moko aza te Na moni ke bande bakoma ba commentaire rebelle na c'est mbongo likambo wana esila soit JB akontinue kobokola mwana soit apesa mwana na akende na poto. siko mama na pesio maloba na biso boye bisa JB asalango rapidement pamba te bazo bisa makambo na ye déjà nakozongela yo dimanche awa je crois dimanche parce que nakozala zongelanga dimanche mais parce que nakozala mingi na bango soit soki okomeli nga nimero na yo nakolinga comme baleki na nga bakozala kuna na réunion wana bakolinga baenregistre même audio ya pamba yo moko yoka neye makambo yango ekoleka. Je ne pense pas que moi, je suis koleka lisusu na ba réseaux. Ok, yo Okobe, merci. JB Mpiana asalaki erreur grave après avoir kobotisa mwana pe kozwaye sans kozwaye et kozwaye kotiaye kimi atake mwana atake mwasi oyo aboti na mwana oui. Mais na sima makambo oyo ndeko nanga Niki Dor toye komona makambo mosusu ebimi oyo ba Laurent Sokoko babimi alobo kota nano bo matia mafuta to vidi bo tapoter masima boyoka ba vérité pour papa chéri JB Mpiana bureau na e esili koloba bango bakosala eloko te. Mais gravité ya likambo ekomi JB Mpiana a sauté premier aza koluka mwana suka na mwenda. Mwana suka azwaki mbongo oyo boyokaki azaki na pose ya telefone azwaki mbongo po asoma telefone $200 première awa après avoir kozwa $200 na après ko quitter émission ya Sandra ya Sarah Tola bazaki na Sandra Luna après ko quitter plateau na et ça arrivaki ke mbongo mo ekotaki na ko rappeler bino ke non avant bakende epa ya Sarah Tola moto liboso abengaki bango ezakinga na soyena bango boyoki audio pe na koyoki biso audio après avoir kozona bango ba expliquer nga nyonso oyo ba yekoloba epa ya ndeko na biso concernant ngai ozali Sarah Tola balobaki tout ndenge misapi bandaka na ndenge bwana mais na suka mwana ko na posa ya mwana wana na tunaki telefone abi aza na ngote asengi telefone bidon komi tungisa te tozala bandeko ya bonne volonté bakosomba telefone en même temps Laurent Sokoko pe alekaki na plateau aza koloba aza koluka famille ya mwana musuka toza koyeba te actuellement mwana suka batu ya JB bazuye ou bien batu ya Kofi bazuye des problèmes sérieux eza awa mwana suka aza komona te Sandra na atindi ba audio to boyo yango kala mingi na oyo sabino azali ko réclamer banda ko quitter plateau ya Sarah Tola azwaki mbongo mais a disparaître aza suepa ya Sandra na te na bengi Sandra na abi vie pardon tika na pema parce que kosunga batu pe bien te mwana fallait akota mabondeli ba me akolongole bututu wana abandi ko expliquer ngai ko la longwe na monji wana na kotaki na ba jeune prière ba longola bututu parce que ko bana mikolo ba patron ba chef na biso ba kisi ba ebele il fallait ko longwa nano na bututu wana na sima tozonga na kote na bino audio nano ya Sandra na comme aza ko expliquer au lieu de konanga mwana suka quel que soit ba problème quel que soit coup ou ajoué il fallait à se maîtriser mais azana risque moko ko salir to koloba makambo o ba vérité aza koloba eza malamu mais il fallait azala protéger et protection na e esengela ki ami bomba nano azala pressé te
Alors pressé ya ye après avoir kozwa $200 pressé ya mwana suka abandi kondima ba appel le azura sim abandi kondima biyambela yambela telefone. Eza na monde de musique, na monde de musique oyo Koffi Olomide na Jube Mpiana bawela kani to bakate eza makambo na bango. Alors dimension baza kokina makambo so boyoki Laurent Sokonde aloba okobanga wiki non soki aza mwana oyo asambela te so za na kisite il fallait se protéger. Mais malheureusement ndeko na biso tozo conscientiser to pese conseil mais aye kosa le loko mais toko tika ete tozana ye ensemble. Sandra Lina aza ko se plaindre. Oui, bokei kotambola moto bozui $200 même $20 au PC grande sœur merci beaucoup parce que moto ane kotambola tamusaye ezaye moto ozo taxi ba chauffeur ko atika boyebole ezakiye mais moi na zui mbongo kubu akimi pe place est-ce que ça malamu. Alors boyo kana toza na te pona ko me ko bimisaye azali toujours mwana oyo asengi lisungi bande ko na ngai eza ndeko moko oyo azali na France ayebisi biso dusi pe bokomona mwana suka na France toyebi te soki akoti nzela ya ndeko wana ou bien akoti abatami nano moke po tozosola na ye toza kopesa ba stratégie oyo ekosalama. Alors nga na sololi na mwana suka bandeko na nga azali facile ya komanipule na sololi na ye na ta moke a comprendre nga abi yaya bino nde boya bakulutu bino nde boza yaya bo edenga naza eloko moko te na kosala mabe na yebi kino ifona kene na luka pasteur basukola nga bututu balongola nga nyonso nasala vie na nga ya sika boyoka ndenge mwana aza koloba alingi asala vie na ya sika aza na posa te akende kofunda jibe akende kobebisa vie kaya ya jibe mais aza na posa ya vie ya sika mais jibe il fallait aya ata bato ya jibe baye pa na biso comme toza la contact ya mwana wana to me ya komaîtriser mwasi akosala eloko te mwana aza facile ya kodiriger ya kogérer soki tofandi na ye kaka bandeko na nga boyisa jibe aya pa na biso biro ya jibe baluka biso toza na baméthode ya kofandisa mwasi kotia ekimia afandi pe. Alors jibele atiki dossier bacombattant bazwi yango bacombattant bazwi yango bakomi kosala yango chantage peut-être musique na poto ekobeta malisu mikolo te à cause ya Jube Mpiana baconcert mosusu ekoza annulé parce que le bakotisa badossier na bango ke tolobaka liboso ke non bamusicien na biso kole baza bien te tala siko makambo ebimi yango oyo bandeko na yo fungola bino makambo oyo bandeko ya poto balinga ko basala po ba boykote ba concert ba faire ya ba fali parce que fali akobeta na ye fali akobeta na po aza makambo na te mais batu musu bakoza risque ya kobeta na poto à cause ya viol ya Koffi Olomide et permettant ki ba mindele ba boykote batu musu ba concert parce que l'air fali abeti concert bandimi fali abeta concert bandeko na ngai lelo oyo likambo oyo ezongi lisusu ya mineur oyo kote akei toyebi te soki aza na Brazzaville azwi visa akei makambo ekozala makasi mpona musique na biso congolais ezonga so na espèce Schengen po bakose souvenir to batu oyo bazali sérieux te tala ndenge bazalaka na bana misala bango to veut dire dossier oyo tozo négliger yango to traiter yango bien te et que ça dossier mo et gravité makambo peut-être que bato musu comprendre yango te bo zongo lokola maseki bane Bonsoir. Oui, Okanga. Allô? nazo ko maman Oui, bonsoir. En fait, Nazako oui maman Lando tozo ko Nasena, maman oui, oui, Nazaki Nasena, Oyoka Makambo Zako Loba. Oui, d'un côté, on a la raison. Mais eloko ezo distraire chez la vie, tu vois, pendant tout ce temps, bah, violé qui est Abota qui moana. Pourquoi elle a gardé cette histoire? Ok. Oui, question à poser un mois. Depuis Abota qui moana pourquoi banda Abota qui moana pourquoi garder qui moana? Pourquoi garder que les solo wana histoire ayaka ki kobimisa on a toile te? Ok, merci beaucoup. Na répondre yo? Oui, oui, oui. Ok. Avant, Jube a prometté qui est
peut-être Olandaka live te. Avant, Jube Azwakaye, parce que et pas la bango, bah, c'est décidé qui, bah, poursuivre Jube. Nde omona ki ba longola, ba misa fi moboye, ke nde konaye, soit disant nde konaye, aye ko misa ba aja lokuta. Fi yango alobi ke non, aye biete, mais ça, j'ai au internet, ça, ipo banini, ba kitse loko wana. Jube apesa bango ndaku. Apesa bango ndaku, afana na mwana ye. Et umila kite, comme Jube, azaki na posa a laver bango parce que eza mutu Jube a mutu pamba te a mutu munene na Congo za misi munene asaka na esprit na bango l'air siko asaka na esprit na bango ekoma ki moment moboye mwana kene kotala bakoko na ye nde Jube a retenir mwana kuna mwana zonga soute ça fait 4 ans oyo mwana amuna mwana ete alors moi si oyo Jube apesi bango ndako apesi bango mbongo landa mama apesi bango ndako apesi bango mbongo po ba meka ko boma dossier mais mbongo wana ezaki insuffisant parce que mwana akeneti Dubai zongi c'est pas Jube que non na komatisa yo na poto mwana zongi dans tout ça mwana a bénéficié na rien comprends tu vois je comprends oui non yo comme est-ce que landika oui non landa oui c'est quoi l'autre poussé ah c'est un peu ça pas de bota poter souble et l'autre est poussé ya bimanatoire parce que Jube a aidé bango bisouté si je comprends bien. Oui, Jube ça fait longtemps assis à Tikaye. Bah oui, c'est ça l'histoire là-dessus. Alors, ça, en vérité, moi, oui, moi, dans le live, Obi? Elle a détruit carrière à Jube parce que pour c'est na poto so ba violo lelo. Il faut bima lelo qui portait plainte. Elle sort après 20 ans. Non, mais arrêtez quand même. Non, wana lobby, eza yo no lobby. O la na ba live yango te. Parce que ça ba droit. So landa ki Laurent Sokoko ko bisa yo ya ba loi, eza ba temps limite. Mais azana na âge ya ko réclamer pe ya ko revendiquer azana ngo âge na ye. So aleki na 2024 nde wana accusation difficile ya kotani ya kosala ko landa ba droit na ye. Comprends ma? Oui, c'est quand Jube tango a mona ba live oyo. Il dit quoi? Bon, là, je sais pas, parce que non, tout le monde bureau n'a épimé, et où tu ko méga ko, parce que même nga ba bien kinga, oui, c'est vrai que pourquoi non ça live, attends que moi na mobile, il fallait la tika yango, aza mwana mobo ya mongo, mwana moya mongo, muto amila bangi, bona boembo, nga ce que dérange kinga tant que parent. Dès qu'on a la cachote, oui, pour na lundi moi ba vidéo, ningo zolo ba na vani pe na live, on a moni ba live avec nous son. Chris Njor a levé que non, moi no beba ne depika. Que ya ni kokota makamwana te ba vidéo no comprendre te d'un côté zo des phonies dans un côté zo boya na mais non on a mon alinga détruire carrière à Jube sinon d'un côté oui Jiba Santor ya robimana ba mineur wala penza oui ba kopi c'est tort mais pendant tout ce temps fille à bomba qui n'est pas du solo donc ça sert à rien à commis damage. Ok, maman, abota ki est-ce que là ils a ko abota ki na azali na mineur pour abota. Alors là aboti pe ba occasion na maman emuso miti o miti place na pardon hein. Oza mona moi ici. Mutu mo aboti si yo et après Sundoli yo oza ndeni. Oh papa Sundoli après combien d'années quand même parce que on dit que elle a 30 ans maintenant, l'enfant il a 9 ans, ça veut dire abota qui a 21 ans. On a 30 ans, ba memeli 30 ans, mais à 30 ans. Ah bon? Azana, hier, Azana 24, parce que, bino mo le baba âge. Yango a demandé, exact âge dans je la yoka audio, hein, parce que, tu vas net, n'angana comme avocat, n'avocat n'était. Isa audio na solo ki na ye. Azo pesa âge na comment parler, bonsoir papa. Bonsoir maman. Ouais. Bonsoir ouais, Rolls na Finlande, boski na, pardon, peut intervenir moi mouké. Parce que moi non je ça la passe dans mon thème vraiment na évité para o rosa pour JB c'est gaza papa moro bien maman moro aza monté maté ko bien na rolo ba nano abotité total atteindre nous moi na oyo a qui sur place me soit bota sur mobile non total a débit à mon de mon abandé moi non muta détruire c'est JB Piana ce qui pour la ngana trouver normal que azo ata mobile me soit bota na parce que azo déjà goût moro ba pesa qui est à quoi fanda jamais 6 mois to une année ça kayo kasu gouana le fois le comme tu me suis repé c'est gouana mon frère
Oyebi jipa mukuse ko sepela nango ezake lengo tango na mwana muninga mais c'est comme na mwana ezaka soni. Mon cher, ça fait du mal état qui para oyoka biloko ya boye vraiment. Polanga, jibe ba sali déjà ba boti déjà na mwana wana famille ça déjà na ekokabona kateti mukoye soroya. Mais na l'état faut asibi peine naye et puis à continuer que soit charge naye. Charge na reçoit faut l'état a toujours au milieu. Chaque fois azolinga aider mwana wana il faut les kananzela l'état pour la malamu parce que tu ima mlambo comme si n'était tambolaka jibe lora ça ba possibilité ba koluka de gauche à droite pour ba fina mwana oyo radina landa kio obenga ki Sandra apasa ki mwana de bosolola ki c'est bobi ke mwana wana zo ba appel même Sandra za menacé même ba ki sinjo wana na makambo so mutu azala sagesse n'intelligence à ko perdre même na moni moi et compression que elinge côté epena na Sandra ozo comprendre parce que bato agi bazo jouer na ba sagesse bazo jouer na sagesse pour ba étouffer loko a bref na rôle banine biso ba para biso ba responsable biso communauté toza libanda na ba o baza sur place na Congo d'une manière d'une autre to aider moi na oyo azwa solution comment na moi o a perdre vineka boy eza passe eza passe pour nga no mo nango eza le rôle la lion moko ba la longue akosala un jour dégâts pe na mboka yo kansi ba blo beta su mono pe supposé ko zo pe malade moko boy abina panzango pe ka pona kanda mon cher pour moi na malobezo zang eza vraiment mawa to aider moi na oyo jibe azwa charge na ye et puis bazong sela ye mwana na ye mama ya mukia za raté aboko la mwana na ye moko aboti kutu na aja 15 abota gindeni bo pa boko la mwana ngwa ko raté mwana za na maboko ya mama ye jibe ba yoka ne chaque fin du mois asunga pona mwana na ye dozo mona et ça raté mon cher et ça raté le lobat bazo le kabazo ba n'importe quoi un peu quoi na famille na té hein et quoi na famille bi douleur oyoka mono presque bolengene nyonso bebi sont pas jibé tout à non art comme on a jibé na libuma munene bongo et bela baso jiba le kina bango t'as la place qui resuka na mono bana rotsa mono misapi na âge il y a 11 ans ceux qui 13 ans sont bandés dès qu'on avancer mon frère tout son nom art ça n'est la femme on est kindo quitté et c'est normalité et puis et le conseil va continuer ba rebeta ngo kara il faut penda diaspora en tout cas il faut diaspora ça dans le ligne seigneur pour JB vraiment à sibi penai c'est pas bon JB le leur bête trop pour aboti bane baza bien si pour ce soit moi na moi si ba ça la ene voilà mon cher moi c'est biga pour la Kofi alinga le cahier zo mona et puis mon cher kangango lelo omoni ba mission nyonso baza ko saboter bana batu ba ko futa yango bana wana ba okuta pena batu loka biso za ba niveau ya C ba okuta na ba niveau na bango pe ba ko sakanela bango pe niveau c'est ça mais bango ba lobaka ba niveau likolo ba classe likolo ba ko sakanela bango le côté petit dadi sur mon jibona pamba petit moi Kofi pamba et le côté et ba photo ba photo c'est belé de misano libanda mais le côté c'est pas bon en tout cas il y a média pena to ebi que média bozana il y a photo to makambo il faut ba aider moi na wana et puis média faut protéger moi na la naki jomo ba jibe ne tata mukolo bongo porte-parole la jibe zo ba n'importe quoi ababani eko grimacer moi na wana il y a moi na so akanga munoka patienta parce que Jiba ndoko c'est toujours parce que Jiba ebi loa bien zelabo Dieu comme na tamo bebeleki ya oebi ba mambeza be na Congo biso to ebité eza ba mise bele ba botsa ba minere na mboka na bana bat ba fandaka ba kanga misu na matoi po arobanda ndenge nini to koma na niveau to sunga na congolais sunga congolais atasa na eloko te tande ba ndona so ba okata ba kingo na est mon cher t'as la montée ma passe nzamba tigara po montée mais ce soir mon cher il y a montée dans la compétition ya ngwana fond le micro la métisse noire à ça puis la métisse noire oui la métisse noire bon oui dans Paris oui OK la Benino
En tout cas, nazaki na besoin na matate mais na eko répondre na place ya frère Moboye auta eko kozala wana. Nga pe esala nga pasi pona likamba mwana ntuka. Mwana ntuka kana mwana ntuka azaye moko te. Nga même nga mwana grande sœur nanga azana 13 ans. Ba oti ko sente azana mwana na maboko na Kinshasa. Esala nga pasi na lela na lemba. Mwana 13 ans ayebi da mibali. Ka oyo ezebele na kati ya Kinshasa. Donc na Kinshasa ba ka oyo ezebele. Na lina répondre frère pona ndenga lobi ke non bazwa bado ba récupérer mwana. Mwana bako récupérer mwana. Il paraît qu'il a pesa mwana déjà banda kala. Bazwa ki mwana po anini, bazwa ki mwana de façon que ye azamuta ba kwiti, amela ba masanga, ase drogaka, tout ça yango bazwa ki mwana. Quelque part est-ce que oh le mwana ozana preuve d'abord? Non, tu kota ba mama Congo, ba to baza kuna ba oloba. Kota ba mama Congo. Makambo lo beza makambo tu ba oloba ka oui nga pe na yo. Ba to bazo loba. Keno bato baza koloba eza ba fanatique ya JB nde ba oloba. Ah bon? Eza ba fanatique ya JB ba oloba. Ah OK. Eza campagne ya étouffer dossier. Eza ba fanatique ezala vraiment passe parce que moi na o na moment o aza tourmenté. Il y a des appels par-ci par-là. Donc bato bazo bengaye et puis il y a d'autres personnes qui sont derrière la fille. Oh bazo tinda fille loba parce que lobi aloba makamususu. Et pas nene ape alobi makamususu. Ozomona penza que non aza immature, aza non moi amuke. Mais maman na songa yo. La fille elle est immature. Maman na songa yo. Oui. Na songa maman. Oui loba papa. OK. Bolimbisi muke. Omone soki loba na osala ba émission par rapport ya mwana oyo. Kota la âge na ye. Tango nga na so na privé. Non, parce que mobile ya ba comment ko manipuler moi mwasi. Oui. Non, so na poser la question. Abi ya naza eloko mo te osala bino nde bo mikolo bulika ma bo edenga. Naza eloko mo te na kosa mabe. To o senti que mwana aza même pas na idée mo côté ya kunuire. Aza même pas na bandelité. Oui, mais noir ezali. Mais noir ezali. Oui. Na moni sokoko. Yo kala malanga pardon. Sokoko oyo Laurent Sokoko o de ko pesa ba combattant mbongo. Yewana akomi camarade ya Kofi alobi soki ezali Kofi nga boli to la pongite lokolo ya jibe bolo bango te biso bato ya Kofi tokotika likambo te. On comprend? Alors to moni sko eloko wana sko esali mo elo mo boye par rapport ya Sokoko pe apesi date alobi que non na yana un certain âge ya fi a ko réclamer et soki eleki eloko Kofi asalaki émission avant que poto yango pe Laurent Sokoko a lobby yango to veut dire to comprendre que non j'ai moko ça manakati. Oui. Alors to lo baboy mwana suka sek abatami et a to éviter azawapi est-ce que ba to JB ba comprendre que j'ai salama ba tout fait petit ou bien ba to nani ya Sokoko ya Kofi ba juye eza entre parenthèses. Vous comprenez ce que Oui, na yo ki mwana tuka kobi mapamba te. Eza na bato baza simana e o ba intoxika ke mwana tuka salabo d'autre part mwana za na kati. Nga na yo kele mwanka pona mwana parce que lelo so ba pesi mwana tuka mwana zo mwana eza ba papa muso ba suneti nga na bokola mwana ngam na za na poto na bokola mwana mena mwana ela aza 18 ans mwana papa mwana na te to bokola bana ka biso moko mais toza na poto quand même c'est mien que Kinshasa mais lelo so ba pesi mwana abokola mwana vanda na mwana tamuso papa sili ki papa lobi ke non na occuper sou mwana te parce que bebisa ki réputation na ngatala boitala parce que ba papa bon baza bango be na Kinshasa wana est-ce que mwana ntuka akovanda na mwana na bien c'est ça le problème akozala bien na maman nanga oui papa mwana suka akoli na famille ya pauvre maman na akolisie na famille ya pauvre akoli akomene mwana est-ce que loko nini omoni otoloba awa toloba po isa omoni opesi solo ke epa na famille na bino mais surtout que na réalité ozu pasi wana mama abotaka na mutu po a bénéficier vrai ou faux? Oui, leo oboti mwana soki papa alingi mwana na ye akolinga mwana anyokoma te papa wana ko renforcer ko mwa muke mama toza batuko. Est-ce que là ndimaki mwana po na esenga mutu apusu aboti na mutu aza na mbongo akozwa en charge bénéficier un plus c'était ça mais na soki lobi que non jibe alingi mwana ye mais na biso ne tosunga jibe que non jibe aider na maman na ye
parce que mon taliba photo là c'est bien biso ole biso to ça ne wana to ke na côté ya kabola on comprend eza bien te maman wana fille wana l'air azwa ki zemi et pas na bango asepela ki parce que ba danser union sur JB mon côté abotoli aboti na JB danser aboti na JB ezaka mwana suka alors il fallait à bénéficier même moi muké vous comprenez oui vous comprenez maman ngai oui là tu as raison na raison te po bino ba maman ole bozo bino de bo mona makila bino de botaka ole bolo ta passion que non JB bo aider moi si wana o bino to yoki boye ba lobi age bola na ba age te problème aboti na mwana aza mwana moke abali ete il fallait à bénéficier des fils que bande konangai. C'est tellement triste. Tona o ezepe matin bota bote sur le bota boza ko ignorer que non akobo ko la mwana te akobo ko la mwana pe mwana komi mutu munene pe asali mwana ye mais JB là bande ko kota ko tia misa pe ko fungola ayebi que non zeme okota po so la histoire ya liboso ekota ki balongoli ya mi bale ekoti alongoli ya misa tunde fi ayebi se que non naza na babuti biso mi bale kaka babuti biso mi bale kaka nde abiki kasi be bota si oyo nde aboti mwana tala mwana kitoko na otemi no photo pe asi akoli basi bo boye ba bi 2023 za ikuna kanga ba photo na mwana anniversaire a mwana akanga ba photo mwana mais wana ezaki de naza na yango awa wana eza neti ba invité yo mais oyo siko ke omona mwana na yo mama na ngai est-ce boza basi bo ba kongole mama na ngai est-ce bo ba congolaise oui bolati congolaise angolaise bolati molimo ba Rwanda boende nini non molimo ba Rwanda te il faut tozala clair mama tika makama clair eza wana te na kati pardon makama clair eza wana te na monaki ba ane oyo tu koleka na monaka ba mama ba marchaka na France mobima na Belgique juste pour na ba mama ba violer bango api na est ba violer na est mais oyo siko oyo za nini mais marche ko sala mpona e ba ça marche ba marche ça manango maman otika bonsoir maman de ko tisika bonsoir maman fons la micro maman nani maman nani te yo zala wana OK te zala papa bonsoir Le mal est toujours mal. Mabe, papa, tolongo la côté sentiment, tolongo la côté anini, tocha bo moto. Pe tocha pe mawana kata magamboyo. Nani ako tolere ke mwana na ye ya mwasi basala ya modelo wana. Azete. Ngana usimakisi. Nana ondimake basala mwana nelo ndenge wana. Mwana wana tia yake kubina. Ti mwana na yake kubina na ajo wana. Ezali po famille na ye ezaki na situation ya malamu te. Soki bazalaka na situation malamu. Mbele mwana wana nga kuba na vie wana kono kubina na ba musique wana ba wina karta conseil ya okese ya jibe na ajo wana te. E mwana ya modele oyo wana tango yo mukolo yo poza para oza na bana ozui obandi ko abize na ye ezali motema mabe. Tocha sentiment pembeni. Tocha sentiment lelo yo le grand R Kelly aza na prison pour la magambo yo R Kelly aza na prison pour la magambo modele oyo. JB aza musicien to lingi to separa la musique na ye to linga mais le mal est mal. Ngai so nazaki conseiller na ye to nazaki dakata staff na ye ndengana ebisa ye yuka doléance ya mwana mwasi wana bien poso la di discours ya mwana mwasi na ezo tourner seria ke bato mosusu bakei poto ya kei te. Ozo comprendre? Et parmi bato ba memai na mabe bato ba memai ba kene ko ba violer ba na ko che mais c'est entre autres Zambrota le se retrouve na États-Unis ya keite. Soki nga azaki na staff ya jibe to yaki conseiller na bisaye papa
luka otoyebi koza puissant oza soki ndenge nini luka oboma moto parce que le karma existe zwa mwana wana mwasi lukela ye moyen akende soki na États-Unis soki nokusundele na États-Unis soki nokusundele na France soki wapi sundele na poto ase démerde kuna luka vi na ye yo se débarrasser na charge oyo wana mais mabe ezaka mabe parce que moto soki azolela ka ndenge oyo parce que vi na ye ebebi te vi na ye ekomi pourri esili ozomona bato bano babimaka na bamesi ya modele oyo wana vi na bango ebongaka te parce que bango bazosala yango na makana biloko mosusu nabeke kotala nazongaki filme na nsima nabeke kotala mwana nsuka oyo bandombele pa jibe na ntango oyo boye yakitanini yaki ntango jibe ayaki na bese ntango jibe akombai na bese bazalaki na problème na amida ntango abimai na mwana omala moko santiki jibe atomomaki elle avait besoin ya makila ya mwana mwasi viaki po asala nango makambo na ye yaki besoin étoile na kati na ye ozomona ntango utilize moto nzoto nde ona utilize na amina luka take na bomoto osalaki moto wana quand même ke a se retrouver quand même jibe a des moyens jibe aza na mbongo ebele ozomona donc le mal reste le mal bao baza na staff na ye bao basololaka na ye bayebisa ye ke papa ye luka likambo sango moboma moto po aza na bana aza na famille mpe ye mpe jibe aza na bana basi aza mpe na bandeko makambo balukaka monde balukaka le grand air keli ayebaki taka kokotaka prison le grand air keli aza na prison ti lelo donc likambo nde yango nanga napesa comme contribution le mal reste le mal mabe eza mabe merci beaucoup Bonne maman. Oui, ça bien, il faut ça bien. Non, ça bien, papa. Yeah. Ok, tu peux faire maman. Namatika pona intervenir likambo ya mwana suka oyo. Problème ya biso ba congolais toza bato toza ka un peu moto. Ozomona tango likambo yaka ya liboso il faut toza na maîtrise. Yako yoka likambo tous les deux côtés. Toiki mwana suka mais toiki jibete. Ozomona États-Unis na chombo bonjour. Toki maman. Toyoki mwana suka mais toyoki jibete. Omoni na kati ya papa eza mwana suka moto abimite. Ezali bato akofi nde bato babimisi mwana suka. Ke bima salaboy. Par rapport à partir ya mwana ya jibe ndenga wangana ki kofi. Ozo comprend. Eza conflit entre jibe na kofi. Nde babimisi mwana suka. Omoni po na ngai naza mama, naza muboti. Parce que makambo ekomeli mwana suka, ekomela ngai papa. Ekomela ngai. Ngai ba yibanga ya koyiba na école na âge ya 7 ans. Babomba. Bayibi mwana yo. Bayibanga moko, ngamoko na âge ya 7 ans. Yo moko. Ngamoko. OK. Bakenda nanga na âge ya 7 ans. Na mona ba parents te eloko te. Na yeko yeba ba parents nanga 20 ans après. Na bota bana 8. Mobali wana sundola nga na bana. Na bokola bana nanga ngamoko na ya poto ngamoko. Azaka na bambongo na ye, alasa bambongo na ye na niveau ya justice. C'est que ba etufa problème. Problème toza nango awa, ezaneti maye se sopani papa na ngai. Ozomona, lelo ba danseuse bakenda kofunda Kofi Olomide na niveau a poto. Kofi alukaka avocat. Ba futi bambongo ba cheche bambongo ebele suka ba danseuse wana bazwaka mbongo te. Na place ba funda nani jibe mbongo wana semie ba pesa mwana suka akamema aza mwana muke aza nano na avenir mulai. Oli to pelisa kaka moto to chaka makala na moto après kofunda jibe après nyonso et koluka il faut ba futa quand même mwana suka. Est-ce que ça na solution? Solution ezake to solo lande na jibe to lancer message eza likamo parce que l'herbe mwana oyo jibe a violaki ye azaka na mwa muke pourquoi babimisa ki likambo te
Maman na ye azalaki. Il fallait pas porter JB plainte l'air moi nazalaka na muke. Mais babomba ki likambo wana. Bagardaki yango. Jiba kendaki koyiba mwana ya koyiba te. Jiba kendaki kosomba mwana ndenge mutu nyonso asombaka mwana na famille ya mwana suka. Asombaki mwana na ye azumwana. Oui. Maman pardon. Maman pardon. Est-ce que aux la preuve au lobe qui asombaki mwana? Papa, ngai omoni ngane mutu naloba boy. Naloba na oboy. Na yebi situation ndenge eza. Ah oza membre ya famille ya Jibe? Nga mutu nazo yebisa na yebi situation ndenge eza. Na yebi. Kasi ede biso moni mama to sepeli ko yamba yo. Ça fait bien la carte émission pour to au moins muke parce que moni nazo piso maloba pardon mama. Ngane ko émission na piso ba question répondre nga. Omoni osana avec respect tout yambi yo mama ngai. Leo lobi liboso ki mwana suka toyoki mwana musuka toyoki JBT. JB aza mukolo ya mwana suka na musika. Musika. Ba arte oyo JB aosala yango mwana suka epesi ta asala ni a expliquer bato. Alors Léo nous expliquer biso oyo bisaki non naza membre ya famille. Naza mama leki ya JB, naza tata mwasi ya JB to na leki ya JB. Toyoki yo topesi maloba po oloba ngo bien. Merci maman, continue loba. Oza nani na famille? Te ngai na yebani na JB parce que tokola na ba quartier moko na Kananga. Tokola ensemble na quartier moko na yebi famille mobimba ya JB. JB tokola. Wala bokola ka. Maman pardon. Oh continue pardon, je dis ça. Bokola na Kananga wana zaki mwana muke. Mais awa komi papa JB. Est-ce qu'il va comportement JB akilelo oyi bien? Nayebi papa. Tovanda na bango nyonso na Gombe na quartier moko. Nayebi JB très bien. Na solo ka JB concert ya JB banda ko beta na Kinshasa na hôtel nanga. Abetango pendant 2 ans free au Félé. Nayebi JB makasi. Ok, acte JB asali na koko ndima yango te. Parce que ça na maman moko te mopoti. Yango même nga na solo. Pourquoi lelo ebimi boy? Pona ni lelo makambo ebimi. Soki azalaka l'air mwana suka azongaki Chine parce que JB muto azongisa mwana suka na Chine te. Ozomona. L'air nani JB asombeli mwana suka lopangu po avanda na mwana parce que mwana suka kena obota na Braza. Na Braza kuna bazwela ki bango appartement na maman ne bavandaki. Après mwana suka yebisi JB azana besoin aya kovanda na Kinshasa. Basomeli bango lopango. Les basomeli bango lopango wango créé la problème entre papa leki ya mwana suka na mama ya mwana suka. Ba komani tuko wele lopango wana. Alors mwana suka yaki ko décider na mama na bango bateka lopango ya bando ko kendo ko sala ba commerce na à partir ya Chine. Oso comprendre? Bateka ki lopango. Jiba zaki pe au courant. Bateki lopango parce que a komani déjà quand même mukolo. Bateki lopango ake ko sala ba commerce na Chine. Abana pe ko ya na Kinshasa. Alors moi na tala ki na maboko ya mama na bango l'air jiba eko mwana ke condition ya mwana zo vivre eza malamu te jiba ke ndaki ko récupérer mwana mama kangi mwana ke obalaki mwana nanga te il faut osomba mwana c'est tout à fait normal ozo mwana jibe afuti babiloko nyonso esengeli ko futa po azwa mwana l'air jiba azwi mwana maman pardon omoni leo zo bande wana nazo benga téléphone mususu mwana suka parce que eza kosamba te mwana suka akoki jamais kozwa temps ya koloba ke non babala mwana na ye bazwi mwana na ye bapesi mbongo aleka parce que eza eloko moko oyo esalamaka te mama na ngai zwa place ya mwana suka zwa place ya JB Mpiana est-ce que na yebisa yo na siko ya na usi okata na JB il faut abenga mwana suka JB il faut abenga mwana suka papa na ngai mwana mwasi oyo ndenga lelaki na émission ya nani ya ndeko na biso na bosani kombo na ye esalaki nga pasi makasi parce que ezali makambo ya vivre eza makambo nga na vivre nga na kondima te JB aboya quand même ko aider mwana ote na kondima bonsoir s'il te plaît na 4 minutes bonsoir pardon bonsoir maman pardon tika moi aloba bukebela na opesa parole maman na koki kondima jamais JB il faut quand même aboti na ye ozomona mwana oyo ndenga bimi na media boy parce que JB banda ko yamba yete ça c'est vrai JB banda ko yamba yete
abanda même kokende na lopango po amona mwana na ye nga na benga Magali pourquoi bozo boya mama mwana sa zongi aza Kinshasa amona mwana na ye pona nini soki mwana mwasi lelo abimi na kati ya media parce que babanda koyamba yete lelo tokoloba basokoko tokoloba kofi oui mais abanda koluka pe trou nini akokokotela pona jibe quand même ayoka ye soki jibe ayokaka ye ayoki pasi po nini aboti na jibe azozwa ba danseuse azotinda na poto ake kotika bango na États-Unis bongo ye moto alakaki poto po nini te est-ce que azo mérité te akende poto te jibe mbongo aza nango soki ke alongoli ata mwa pare ya muke ekosilisa bomengo nyonso jibe aza nango papa na ngai ça me fait mal parce que eza makambo ngai ekoyelanga nakondima yango te parce que nga na yebani na jibe non ok siko ba pardon batwate bele pardon conseil ni no pesi jibe mpiana o botu so parce que est-ce que moi obenga ta jibe mpiana biso peto pesa conseil ali papa nanga aza un problème nga na solo famille mobimba déjà baza na kati ya réunion je crois samedi ou dimanche bakende komona mwana soka bakobengisa ye na famille mobimba basolola ensemble ozomona batuna eloko nini alingi bameka kosalisa ye ndenge alingi soki kotinde na poto nga abi malgré ke nyonso wana boko tinde na poto mais na Kinshasa za la place akovanda te jibaza mapango ebele akopesa ata mwa morcellement ya moke quand même atonga avanda ata kovanda avanda ata na mama na ye ozomona alors nde eloko ngai na meki pe kosola na bango je crois samedi famille mobimba bakosola po na uti kosola na ya lidi mama leki na ye na uti pe kosola na ye kala te yawa bazosukende kosolola bango nyonso po babenga ye basolola naye bayebe eloko nini alingi ayoka lisusu bato te akende bato bazolobela ye ke leka na media loba boye papa nange eza na solution te solution ezali nde bakutana je crois ndenge aye na media asali kaka bien parce que jibe banda koyamba ye te ozomona siko mama nanga pardon bato base bele mama on est là pardon zela muke en toi namoni maman ok bien on lobby bien et puis ça yo passe jibe abanda koyamba ete boyena boy est-ce que eloko nini oyo maman namoni oza na hotel na yo oza mbongo ebele siko attaque maman et comme la yo pourquoi ça ta démarche te ki o me ko aider mwana wana po oyebi jibe aboti pe na jibe quelque chose buzoba mais oza pe na passe okutana na kamwana pourquoi oida ki ete maman ngai papa omoni na minito ngai naza na Angleterre naza Kinshasa te ozomona soki naza na Kinshasa na nga quand même na lukaye mais naza Kinshasa te makambo oyo oza bato mona Kinshasa te okuba na otita mokino boselanga boye na boye bate papa mais ngai moko na luka numéro ya mwana ngoti nazo luka numéro na ye kandongo yoka koloba na réseaux sociaux quand des peu faut ça makasi yo mo luka numéro na réseaux sociaux maman soi-disant voisin ya ba JB makamususu ozoloba ozoleke na bengi pona koloba mabete comme falta de respect kobota na star elingi koloba to star koma buumbu ya mwana oyo tamba violaka e soi-disant na 13 ans zalaka wapi lelo akomi na age nini tant nyonso wana ye azalaka po ya ko dévoiler ba secret donc il pardonne ya jiba memi po azwaka e mwana muke maintenant ki lelo akoma de ya majeur alongwa mineur oui et bon osiko ok maman pardon s'il vous plaît malembe s'il vous plaît na ebite nde toza kosala live yango mama soki oza na point de vue na yo oyi koloba me kokende na façon ya kofinga te ya koloba nini parce que moto aza blessé aza mwana mwasi nga so nosala live na mobali na PDT mwana mobali naza na bana na basi alors eloko yo sala pasi c'est l'air oza koloba JB c'est comme si eza mutu mo boete JB azali star azali mobali Kofi aza star aza mobali makambo tolobaka eza ba homme public les tolobela ngo tozo pe na respect ya à travers famille otolobela to ça on est to ça net ba jimo boete na zo to za respect to ça quand même moi yo za côté na za côté to ma kotokota alors maman
J'espère que ça est bien comme accueilli, c'est bien parce que on n'a jamais konima mutu olobaka pour un sentiment parce que mutu a eu problème mais ça mutu asa pe mutu il faut to bien kolobela ye. Alors non. Bon, yango ngai démarche nga na kosa journée ya lobby na omekana ko luka mwana nsuka nga moko pe na sola na alongana na réseaux sociaux. Ozomona parce que les réseaux sociaux oyo biso ba congolais oyo papa na ngai oya koya na ya ye makambo oya na ye makambo oya na ya makambo akozwa solution te. Ozomona akozwa solution te. Pour la personnalité ya jibe nga moko na sololi na ye pour la personnalité na ye na yo longola makambo na réseaux sociaux osoboti na ye mwana azali asako mokolo mwana nsuka ndenga azolela boy yo kanisi okaza na mbongo mwana mwasi alinga lela boy anga lela te. OK parce que ozo comprendre eloko mosusu mama na ngai ozo comprendre eloko mosusu parce que eloko aza kolela aza kosenga ebele te. Maman nangai, oza wana na ebite ozu JB musicien star mokolo aza na mbongo na ye parce que biso mibali toza en facilité petit na kosala nyonso pona yo na ko déplacer na ko aider na boya mais comme na temps andimi kobota mais osali eloko te esuaka comprendre omemi baza mrota omemi bango watika na États-Unis bon ngala tira boye a osala na Kinshasa obi ke kinois zinyoso na Kinshasa alinga sute. Comprendre kinois balinga su Kinshasa alors on est libanda asa bango ailleurs parce que mais se démerder ailleurs maintenant au tiki wana ke alors maman siko bino maman basi yango tolobela bino boye na ebite bon maman yo oza mbongo ebele non mona ta lion moto tina ba lion bale basabi ba hotel oza wana siko ba hotel oza ba lion te tina ba lion na mona ba tabatana oyebi ke nga na mataka live te c'est la première fois na mata nayebi kutu te ndenge bato non c'est bien ndenge nini nayebi nanga biloko yango te ozomona na mati yango eza bien mama moni nde eza wana na mati parce que omoni toloba te ke parce que biso toza bato tozalaka na jibe soki mabe ezali tozalaka kaka na nsima na ye te ozomona ngai nasali part en tant que maman en tant que mwasi en tant que makambo oyo mwana suka akutani nango ngai nakutana nango ngai kutu bakangela na ndako pendant 10 ans namona na famille te ozomona alors soki namoni moto azosala 10 ans ya makembe sala mabilo onyoka 10 ans famille mona ngai te omoni ka ndenge ezalaka tomona na poto ake balevaki mwana moko bakenda na ye ngai sikoyo esalemelanga bongo ngai esemelanga bongo tellement azalaki na mbongo ebele etufa dossier omoni en tout cas yango sikoyo eloko ngai azoloba ndenge bato bazoke tomema jibe na justice eza solution ezali olia komema na justice nani mwana suka aza deja mokolo baede ye kaka balongole na Congo bapese mbongo likambo wana esila soit jibe a continue kobokola mwana soit apesa mwana na yake na poto siko mama na pesho maloba na biso boye bisa jibe asalango rapidement pamba te bazo bisa makambo na ye déjà kozongela o dimanche awa je crois dimanche parce que na kozala zongela dimanche mais parce que soit soki okomeli nga numéro na yo na kolinga comme baleki nanga bakozala kuna na réunion wana bakolinga ba enregistrer même audio ya pamba yo moko yoka ne makambo yango ekoleka. Je ne pense pas que moi na suka koleka lisusu na ba OK yo okobe merci okomelanga na privé na ngai et na moni comme la fille de chance komelanga osabonner okomelanga to solo nango en tant que famille ngaza muluba zongiselanga ka retour je crois samedi dimanche na pokwa na kozongela okomona lisu mwana suka kozonga na réseaux sociaux te vraiment il faut to batela boteli biso mwana ngasiko naza yoka mama nanga pardon nga naza numéro mwana suka naza na solaki na ye et puis na solaka na ye nga souci nanga ya konuire carrière ya JBT eza ya mwana ya ko maîtriser mwana oyo azaki aza facile à manipuler moi si nyonso
aza facile à manipuler. Mais malheureusement, JB a ça qui star. Eh, ouais, petit, on a. akosala bongo te même nga nalobelaki d'ailleurs même soko yoki koloba na ye okoyoka même pas ndenge bato bazolobaki asaleliki star te ye pa regrette ke pourquoi akei nango na menga bime alukaki yo quand même alukaki yo hein alukaki yo aluki mama Agnès mutu mo ayamba ye aza te alukaki yo aluki ya famille babamba na mulanga parfait imaginez est-ce que c'est normal babambi mulanga parfait nana wa bambi et pas JB les gars JB Nathalie ok maman zalawana bonjour nabalandi nyonso ya radio télévision bonjour bande kwa TikTok bonjour na bato balanda biso partout na monde entier bande wana tobe bino poto sur la de Cambo ya ba promotion na communauté congolaise donc tu es pour la communauté na biso pour na kosala promotion ya biloko na yo otekaka marchandise na yo oyo nyonso azana posa ya promotion luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to sengi ba congolais nyonso partout vous allez ozana posa ya produit na yo etambola biloko na ozana ngo etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que neza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo azana posa ya publicité to promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko to kosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraiter makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya ba chaîne na biso partout to kosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolaise ba o tout banda biso ndeko contacter biso to kosalela yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na katia radio TV4 ezali TikTok na biso pe na radio télévision ezali YouTube na biso radio news TV ezali bongo page Facebook na biso merci.